ça fait 6 mois au Kenda sur répétition. Kasi pona ba makambo. Sarah solo na bandi beta wengete na lobango 1500 fois. Loba bien, loba makasi. Nani wa bandi ko beta. Tango zolo balikama mona muninga foza pe na otali simozongi moto. Akende goyo ko la guitare comme ça, jour à comment au point. Mais koloba bongo ta no ngai muna betna simaro. Le roi de la forêt alobi que Sarah solo mo kola kota ko kese na ngana ngamo na ndima te. Sarah solo beta bloka ba franco. Beta da bilo wa boy. Tango ba mutebe bité otali no rêve à Moutouana. Ça va solo, c'est ma sœur. Le rôle à l'équipe. Ce qui est là, moi, ça va bête qui t'a na niveau je pense pas à l'obabongo. Tant le roi de la forêt ndiminga, maman si les gens ndiminga, rêve à venir avec Kokisami. Vérité de Bomanga. Et son approuvé la musique pour na ta vérité. Comme Mississiko, Maramanda Koulibanda. Bon, au moins, on est zénith et ça, les camoufles, on le connaît beaucoup. Baluki na butu ba monyote ba epena na caméra ba vandelio pour apeso kanda obi même poli ba fanatira les rois de la forêt ba inanga ba mona ke ah petite ça le roi de la forêt zo foulé plutôt comme orgueilleuse maintenant on va les bien faire jamais perdu ayebi gentillesse on a auprès de lui respect on appelle ça même donc wenge c'est solo tant ba fana wa ensemble ba réclamer que le roi de la forêt ça la belle fort pour toi na zénith mais solo zo kanati entre temps toi mi balé ce côté on a te faut côté tu pas me quatre bata non peut côté n'est pas ça là si on a dénigré un moté maman si je sais pas ou bien moté mais exaucé na gladi quand on va au la boya dénigré na sali nga finga mututa et ça une vérité musique congolaise to lingolo maman weza soloté to lingolo ça ko par la musique congolaise ba maquillage Ndengo zo kendela na wenge wana. Wa sur place mesaka. La princesse a rançon. Temozo. O sa ele musara wa yazula kiote. Ton on a gapi no beta te, no beta te. Na wenge, c'est pas moi qui décide des histoires comme ça. Nanya Robeta te, c'est pas moi. C'est le roi de la forêt qui décide. Tant on a bien d'achat d'orchestre, c'est un zéro non sur un big boss. Si on a vu réponse à chef Kakol, état-major, chef d'orchestre. Nazo zela naza moi si nana ba valeur nanga naza maman des enfants naza na mobile ndako bon mon étoile ba menasa ngo to tika nzamba sala tana ngana soli sa le roi de la forêt 6 minutes na lobiteke na longwe wenge naza mission ya Ranson naza mission na dépenser et belé pour lona ko mapeme na igwe à Lyon ko biso to dépasser belé pour to ko mapeme na le roi de la forêt na ko linga te mutu mo ya po achanga musika na lina boss na ko linga ngote tant papa ko la vérité maquillage te vérité ko ebana kaka Fondation Yassine Bilele Fondation Yassine Bilele Zosunga Sunga kabo fele babola ba mama ba veve oh Bilele Zosunga Yassine Bilele mama motema malamu Fondation Yassine Bilele Zosunga Bonjour na bakinyo dans les le 25 de couper sa barre à niveau bizarre pour ne pas en plus là bas mesa là bas kiti on a mal na biso au cas où peut-être la fièvre frère maladie on sera toujours qui part c'est que les familles là et pour maman la biso maman de
Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosaka te oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Excellent fidèle internaute de l'Africa Info, bonjour et bienvenue dans le cadre de cette émission Culture Info avec votre humble serviteur Franck Semaï. Merci pour la confiance et la fidélité que vous nous accordez, nous sommes très heureux. Aujourd'hui nous sommes très contents et d'ailleurs très honorés par la présence dans nos studios bien sûr d'un artiste talentueux, bourré de talent, honoré d'ailleurs par le roi de la forêt avec beaucoup de projets dans Wenge Musica Maison Mère. Elle s'appelle Sarah Solo. Sarah Solo, vous voyez qu'elle est là à star parce que na soliste ya Bassi. En tout cas, Lelo, c'est elle. Hein? On va parler de son parcours parce qu'il y a Betty Mwami, il y a Betty Mingi. Il n'est pas dans la musique trop jeune. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Batomine, il Yemoko, Aza sur place. Je crois, moi, son caca, moi, son déjà.
les kangola bango. Bango balekite. Merci. Oui, comme ça, l'animateur. Merci Sarah Solo. Vous comprenez qu'elle a signé bien sûr sa présence ici. Alors, je dédie cette émission comme tu as mis moi aussi par respect à une princesse de ses parents, PJ Sol, la fille de papa Spero Sol et maman Gisèle Matota qui fête ses 18 ans d'âge. C'est une princesse de ses parents. Bonne fête à toi SPJ et surtout plein succès et bonne chance pour le reste. Sarah Solo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hein? Non, merci. Parce que tu vas la Rabiso, plus de 100 000. Basengi biso, Yangela biso Sarah Solo. Sarah Solo de pas compter à ça biso merveille et ça l'a bien. Alors santé ça va? Non, santé formidable pour la Gastidie. Santé formidable. Formidable. Maintenant Wengi. Alors, ton solamo est belé, c'est qui est vrai actualité ça beaucoup plus Wengi. Ton solamo mon bébé mais tout ça on a Sarah Solo. Sarah Solo juste mon au cara le roi de la frappe c'est biso yo. Makambo mbala moko beti ba disque tout ça ngata que jeunesse na ma parcours on a eu mais fanatique au ta la biso akoye besika Sarah Solo abandonner la musique et puis parcours ni aussi avant comme na yo qui était là na wenge. Ah d'abord salut à ba fanatique ni so monde J5 quand le mystérieux mon boss le roi de la forêt salut à toi mon boss et chef Kakol état-major donc parcours ezamula ikando lobby to bandaki pena kaka nezalaka na bokesa ba mike na église. On a combien? On a pour naza moi na botami na monga fula. OK. Mais famille ba parents nanga papa nanga moi na changu. OK. Donc na koli na changu bana changu tout je vous salue. Nde na changu ne na ekola ki yango. Na ekoli yango na 2003. Donc le guitare. Na ekoli guitare na 2003. Na ekola ki yango parce que père allait que son âme repose en paix abandonné ko beta guitare donc on dit ce matin on a zo mona zo beta amo ba même son église ya kodim on mona que père allait ka zo beta zo yembe bande ko attirer nga pe na koma le rôle ye ndé na kende ko ye ko na yibi guitare père allait na ke ko ye ko la libanda mutala senga grand yaya que son âme aussi repose en paix avec la 2018 et mutala senga pe na po et PSAP sous makambo et bon autant on a école na ndenge ya quartier na ndenge ya changu na ndenge ya mabanza pena on a père allait qui pas éviter que moi na beta guitare père allait ka éviter mamoni ju musu guitare na iko ebanda na auto guitare na yibi mamoni guitare ne ça fait une semaine et mona na tenanga na guitare to limo na ndako oh na ko zonga bemba mo do ré mi fa na kamusa ndako mo bimba balobi donc yo pena classe pena na musique o mélange na bité na vita msomo na classe sama pona batutu te batutu babonga na vi batanga na bango peti donc on nzamba pesi mo occasion ya kokota ma bande de l'école mais nazo mona ke guitare ndezo benda donc na zaso na ki au classe funa na zo guitare peranique so na comme na récré na kimi na ki ko la guitare donc c'est na ponelo mo parce qu'on a eu une guitare pendant une semaine bokena bino ba na guitare to limwe to kene pas grand ya balukanga na ndaku babi mo na sota msuba enlever bah tout bah information à radio à l'époque ils radio RTNC na ça son moi na bungi mais maman na bimanga moko bina âge na ozana ngo donc moi frère déjà na bana guitare ba 13 ans ba 13 ans 14 ans fin oui donc nga pena bo jeunesse nanga na l'élection na racha musique alors tant qu'on parler moi là père aller ki aloba ni père aller ki yoko na mambo eza pasi mambo kokango te mambo biso tu mibali to kokango te na bité lokada na tia ngo volonté na niveau na commune ya biko yoko bakselanga ba note mususu pe mimanga ba père aleki pa kangelenga motema te alakisinga ba note esengelaki nde na yoko bima na komi premier orchestre na beta ki ezaki orchestre ya collège des nobles OK ya président Sonier Chomo personnellement pose en paix na zaki non na cours des grands na ba vient na ba beta na OK jazz na voilà to beta na bango et puis pas sonné beta disquette pas sonné beta disquette mais na kokuta da samba réseau beta voilà tant on a yewana na kuta na papa lobando mais j'étais encore très petite donc ba besoin de matériel na taille on a zaki na je peux jouer et tant on est rolunga wana na ke pas pasteur Christian Dakumuda l'avenir esthétique l'avenir esthétique elle est là comme mosala nkolo papa mbotene siko zali pasteur Christian papa Christian Kimbokusu ende kolunga wana vitesse à 5G papa Lutumba yeko solliciter ngande sikoyo ayeko vandisa ngapo na yeko la odemba yesu comme la rawa papa Lutumba c'est là que
omoni na Kamina et pas Mama Zwani Mbole na pesi mbote Mama Zwani tozaki tokende na ya nanga Nathalie Bapembe ye mutapesa ki passage wa koma tokomi totalaka musique ti tokomi boye ya Nathalie singa okobeta pe guitare beta guitare na yemba na beti Nairobi mutayambanga zaka Pepe Ndombe que son nom aussi repose en paix ta toza ba grâce au beta na ba Pepe Ndombe donc zama minene makasi ta on a beti Nairobi Pepe Ndombe tous moi doit être vite fait beta Nairobi beta ça va te comprendre merci yango ya Nathalie Bapembe ko yemba Pepe Ndombe kamwe mwana mwasi solfège soutana ye beti pe na refrain ko na zupe mike donc babambenga mbongo à l'époque na yebi mbongo ebele Pepe lobi ke pesa numéro nga na kena nganda couper lekaki nango dimanche mususu papa lutumba ekoya Pepe Ndombe yebisa bi na sima na ngaya wa mwana moko solisa yaki akumne Sara abetaka solo papa abite nga ko naza guitariste fo aya toyoka na yesu jeudi na Kamina papa yebsinga na koyoka ya kotala tenga na fandi libanda yo beta Ako ebinze moni na papa na bi faut chakomelesa abinga na vai libanda yo kindo beta na bani maman donc na beti donc ndeka na banda ki passage papa bi me doité à moi noyo eza lokola ba doata ba seben show le roi docteur Nico donc le poète il a bandé d'avoir revenir déjà la maman likolo formation nzambe ko salangolu Charlie Maïwan grand producteur au Bengisanga na Côte d'Ivoire ye motasala kelona zana kitaro boko mona Charlie Maïwan mon papa merci pour tout considération pour nous passer une chance pour le naza pemé le roi de la forêt Charlie Bengisanga na Côte d'Ivoire to ke malem to yo batimso ba yo sira banda ko histoire na kitoko papa le tout mosala combien de temps vanda ki quand même moyo ko rapé moi bandaki na baina faut chakomelesa ndeka le roi de la forêt présentera ngai na bandi na ko beta ba obeni ça beta ba kera artificiel na beta ba maya ya ba accélérant mumune ya ba accélérant ni ba kentit ton na komi biso za ka ba d'habiter musique ezama ko beta ngo makasi te musique faut beta on a poser faut ba ko beta ba kent pour que so kaneti on habitait na bani formation ba 15 formation ba 6 papa le tumba va nanga pena ko na 2009 na ko kabone ti na 2012 wow nde esali kina kende Côte d'Ivoire Charlie Maïwan obeta pe disque ko ante ko na mingi ba interprétation kuna donc papa saki dans répertoire rebelle robeta ni no ko interpréter ka ba obeni on ba bibwa kaka ba bibwa to za na chez Bastien premier voyage na ngam tamatsa avion eli bosso na vie na carrière na ngeza papa Simaro na ba na rondima eti mukonga pe na rejoindre va sale belé polo na ko monaza yango ko za déjà na ba grand star papa le tumba na d'après papa nyo kalongo et mon okende pe na mogila gila donc papa nyo sa ebinga na Côte d'Ivoire kuna pe tokuta na papa nyo alors tant ce que Charlie Maïwan ayo c'est dur ndenge nini potika le grand baoba papa Lutumba Simaro ko za déjà pe menayi olera no bambongo na yo pepo ya kimuta asa mutabate bele pe asona ma mutabate bele basa ko ba parce que nini yaki ayebisa ki nini pour ozoida ki Côte d'Ivoire bon ayebisanga bi totali vidéo no moko boy papa Lutumba zo présenter on a maman Ngebi azo ba yo beta guitare obeta Angela biso une équipe na biso na Canada tozaki excité ya ko tala talent ozana est-ce que oza prête ya ko accepter to signer un contrat au région de biso a on Abidjan biso to au Canada to ya Abidjan mais ezaka essentiel on dima passeport billet contrat ça sur le chemin yo présence ne comme en Abidjan bon tellement nazaki na papa na Michael Simon Biladi on va ko soutenir déjà à l'époque on a déjà
na meka kondima yango batini monga passeport mangbe salama na zwa à l'époque tondo ozwa vaccination ti na mama emo ozwa ba peso papier na vaccin wana na zwango comme na njili na matina nga air Ethiopia na nga tranquille na koma na air Ethiopia na kiti vol ezwinga bayambi ngai Pour ça, combien de temps à Abidjan? Ça a 5 ans, on a parti, c'est belé. Belé na Abidjan. Mais est-ce que contrat ils ont respecté pour nous? Bon, tant que commis, bola mo pour le rater, na moi bola mo tout vieux Charlie Maïwan, grand producteur wa Salelenga. Par rapport à âge dans zaki nango, à considérer nga tinga déjà na world. Et donc on a mona ki ko chama rigueur na makambo yango pena ya libya ya ozala moi le kotro na mona vi asalenga da bola mo ebele mais so na sape gentil na ya osala si fi apesa une opportunité petit o ezamboka moluka ko keseno yango mais o bano beta so bat bazana besoin wana nga mo na autoriser yo d'accord voilà mais salenga pe grande fille na beti ti ton na moni liwa papa wemba ko kufa papa wemba na misu na ngai. Qu'on a 5 ans, quand même, on peut être artiste ivoirien. 5 ans, on a Serge Beno. On a Beta Africa, aïe, moi je t'aimais. On a Beta Kalidja, tout Serge Beno. On a Zapi Nakata Clip, on a Beta Poutou Bagné, Ketche Vara DJ. On va danser l'eau, de l'eau à boire. Allez, remis la bouteille, mon frère DJ Ketche Vara. On a Beta Poutou Bagné, on a Beta. Ale putu banye mi arabu amanali kejeva ina maza pashela elele wana muni banze mu abla saka solo kitando mbolo wana na beta ah tu es latino tellement moi na kini faut taper moi latino ça la moi bien je robetana Ketchevara betina la mine TPJ Dolisiana li Kunfa de Bordeaux donc nazaki aimé par ba ivoirien ba inga considération ça ngende pour vous inviter partout moi ba polémique rené na Côte d'Ivoire kuna yo ba koteke kuna ngote bon ngate moi nazaki un peu ngaza na lingana mikitsa nzamba tombola donc naza un peu sympa ya kosola nanga ya koyoka mutu peso mutu aza na difficulté koya na aide ke naza na besoin betelanga mais naza na mwa makoki moko ebele te donc tellement nazalaki sympa soki na beti ingénieur mosusu ntongo atuna mais kite oza bien qui a joué oh c'est la fille congolaise appelle appelle la fille congolaise là on m'appelait Sarah Solo Chicoté la Kita Ndombolo c'est Serge Beno qui m'appelait comme ça mon frère Ketchevara j'étais salé à Abidjan donc nazalaki susu na maman na choc koyoka ke son excellence akufaki parce que tant ozaiko ayaki na 2014 nga na betaki na papa Nyoka Longo na bokasi ya ve na nga lola ke signala papa Nyoka Longo petite sœur azana na côté lola mwana ba image na YouTube donc papa Nyoka Longo akamwa na mata na misa ba ivoirien j'ai donné les meilleurs de moi depuis longtemps donc nazaki déjà makila ozana ba grand leader donc on a mona na habité lokola rêve DJ Arafat on do beta bilo na yoka bon balinga na kotengama ngamona bande ko bongsila bango yango OK siko na kozwa coup de pouce tant Nyoka Longo ayaki na Côte d'Ivoire ne ko betanga na Hôtel Ivoire et ça là qui est na son excellence qui son âme aussi repose en paix Amen Bakayoko son excellence Abidjan yako nde Nasima Robeta na président Nyoka Longo Nasima Benginga si venanga Ibzobo Junior parce que ba congolais faut ba rappeler histoire à Sarah ba soit zona ba négligence faut na ba considérer ngo et pas France tema et rôle ba ne na vrai beau solo o to zaki tan lo ba na ba mission mususu tangu Amen Bakayoko moni moi si avec Zaiko Langa c'est formidable Venabiso notre temps à Congo Ibzobo Junior benga na ndako. Alors Sarah Solo, mais son excellence te cherche ici, tu es où? Depuis les jours là, les vieux te cherchent. Je suis à la maison, viens chez moi ici à Cocody.
Je vais t'envoyer chez les vieux. Il y a des ivoiriens. Ivoiriens. Tu vas là-bas, c'est ta vie, tu vas gagner ta vie. Le monsieur là, c'est un grand monsieur. Comme lui-même te cherche, il faut partir. Comme il a un bureau, son excellence, il y a un banga, donc on a animé que ministre de l'État à l'époque. Ministre de l'État, il y a un binga, il y a une enveloppe, il y a bien. Il y a un mona, il y a un kangiso, il y a un luka. Ça lui prend un sala. Des rêves, il y a les rois de la forêt. Tout qui est mal aimé. Le roi de la forêt est l'actualité de revendre la wana. Ou une de macambo. Oui. Alors, ça y est, comment tu as un podium. Vous avez un bloc comme tout déjà ou bien ou improviser qu'à sur place. Oh, nazali na vimba. Tala ka vie chocho banana banana mogila gila vie chocho na nga chocho li chocho. Ya pesa opportunité. Bon. Obi vie chocho. Aza titulaire mo boye. Aza muté mo mabete na ba guitariste. Vie chocho to betra le roi Yesu Masia. So ya pesa. Arobeta ye. So ka tigelo so yebi. So que c'est quoi tirer le guitare te se oyebiti. Vie chocho. Donc vie chocho mo na Abidjan depuis tu nazali pe poli verrier respect. Avec ça ra soza ka pena respect. Donc après ça une guitare avec amour. So tellement dana oga vie chocho beti vimba. Nga pena ka wana. Emba moko. Sala izala mwana ke tu salumu musale. Mama yo yo yo. Mwana salumu musale. Donc ça ba image ça na YouTube donc ba vrai bazo bina roi ba congolais ngamoko epesinga susu esengo su ya ko la musala ngo bien ndeta on a tikalinga moko na moluka so na kini so na yena on c'est quoi et on est ça là que 5 ans en Côte d'Ivoire, vous vivre vie bien, vous avez passé par là, vous avez participé au bête de la Bastard pour tout autant il y a Bastard en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi il est qu'à Ozonga Congo pendant que nous sommes déjà bien, nous sommes vendant. Bon, l'idée c'est parce que tant au moins la musique qui est à Congo. Tant on a accepté au côté de la samba à l'époque bazaki belé ba musicien célèbre donc ngai etaki nazaki na vision aigle OK na ba pasi na ngato na baneko la guitare so nazoleka na la samba na baneko milobela un jour ba oyeba ka ngapi na mataka po avant que na Abidjan na ba kana 2000 soki 8 soki 9 na osaka ko mata ba matisa ngame na betaka te ba ba pete ke nazanani. OK. Bah Matissa on a guitariste bah tellement bazaki belé on a flamme cap à l'univers zaki na makambu donc il n'a pas opportunité te yango tangu na ko za pemena na lutumba na jusiko ba secret ya guitare pour ba soliste mi ba basé belé na kine miso ba le kana te pour no finga ba ninga na ba guitariste mais ba passe ya musalo ndenge zala so moi déjà soliste azo beta bloc on est ba docteur Nico azo beta bloc ba Simaro et ça déjà mon t'avoir respecté mais biso tellement les Congolais tous un peu ben grand souvent souvent aux filles un collègue nous dit que Azan est danger mais au lieu de dénigrer na misu ya public mais ba fanatique ba fouté ba bi que non au filles ça sera solo mais ça sera solo na makam ouais temps on a yaki wana papa na ngai quand on idée aux onaki ba ivoire ba regretter ba ivoire ba sera solo na bango la congolaise na bango que tu vraiment me dit Sarah Solo ici là tu gagnes beaucoup de gombo nous on dit le gombo tu gagnes beaucoup de gombo il y a les Ivoiriens qui t'appellent il y a les Ghanaiens les Béninois bientôt tu seras même en Nigeria je voulais jouer même ça avec Davido. OK d'accord mais pourquoi tu rentres dans ton pays? Dis bon c'est le temps de Dieu hein? C'est Dieu qui a dit que je rentre. Bon, on a reloupé na mon c'est bon, mais n'abi que na mboka na ngana kozwa koleka on a vu na mboka bapaya. C'est quoi to que non malembe. Ba réalité le kutana na nkona mwana mwasi oyemboka bapaya moluka et puis na milieu ya musique. Mwana mwasi
ko ba ser bilo ba tala biso na poto par-ci par-là ba loba côté on a opportunité nga ba on vouloir ngai bon la kanga réalité no vivaki surtout ba dérangement biso ba tonton to la kaka on a vécu pena ba réalité d'abord on a commis kuna talonga na zaki na on a kendo beta pena orchestre basi ezaki na Yana Bolingo bazaki bango tout ba film ba ivoirien donc tant on a que et bête les langues un peu différent na bango donc bande ko léser ils ont lésé coach na mango mija ka ke moi vandi singa ba fan ba singa nga pa bi que la fille oti Congo ye donc ezaki mo bakal na mon habité mboka batu battre toi impoli c'est pas beau battre toi teti c'est pas bon donc na bande ko sa ndeni ole na cha bango les nga na mike na nga na barumba congolais o ba tepe mazembe kuno kana Côte d'Ivoire o tepe bolingo wenge bolingo nazaki na ingénieur Dougala. OK d'accord. Nazaki na Gilles Kao. Bato tozaki na bongo natika bango bazala l'aise. So tena ko mona ke kotika bango pe ko mosa ke bango ko écarter nga souvent voyage pe batiki nga na ko comprendre que talon na nango fona kuta suna talon mo eza fort. Pour tout ça Dieu. So na kuta na talon eza faible, yé ba no déranger donc nga na un espace pour s'exprimer. C'est ça. Donc mona ki ko beta pe na ba DJ nga mona si vient na bi bon. Donc on a connait aussi mbaté nga senga na luka moluka. Luki Moluka, donc tala moi ça kata mibali c'est pas facile mibali bazolula ngai donc tala ka bakolula ta ngala na par jour son embête en musique même 10 15 garçons hein bazolula bon gérer bango ndeni bon na bandelo baka bon poya pesus tellement j'aimais mon mari parce que ndena kenda kuna na tika ki fiancé na ngai Simon Biladi dans un moment quand je suis occupé ton mari elle va là-bas non à côté de toi là toi tu es un frère marrant ah, toi tu veux pas sciencer là, au chocolat, tu gardes ça pour toi-même, tiens. Non, ça c'est pour mon mari au Congo là, j'ai bien gardé pour lui. Les amis intéressants. Tant on a assis na ngaka maramango tout na moni na bi bon, tellement to kuta pe no men bakayoko. Pesipe makambu. Ta on est son excellence sur moniora bo. So tu mon amoke 4000 5000 balles, mais la bi mari na zo ba dollar bo. Qui la samba. To mekano pe force. Ba moko. Pourquoi connaissez ba mo la samba? Pour ça, comme tu as dit, on a Côte d'Ivoire, le roi de la forêt n'a qui n'a pourquoi toujours le roi de la forêt? Ouais, parce que un temps dans l'objet de pas Simaro, on a déjà arrêté. Non, parce que on a longue lingua donc on les capina la samba na makolo. Ça donne un cas fona qui t'a place à na. Mercredi ba mataka o betate wana quand de tigala. Oui, na beta ko tout ba bi ko te que senga sara solo, ba ebate. Mais tant ya ko zonga na bité le roi dana komi on na luka na ndenge na ngamo na mi komi da célèbre siko. Na nenga kini moto apesa batu chance na opportunité baza ba leader na mboka Congo c'est le roi de la forêt. Très bien. Ndi nazaki excité et be mobile nga za conseiller nanga habiter mona musique ya Congo. Wenge maison mère, il faut fongolo lumière na talent oza nango. L'esprit ya Weranson akoluka bimiso poza na talent. Ya linga ba talent, ninga bimisa ba bloc cadena, ninga bimisa ba frère nanga Kimbangu, bimisa ba Christian Solo, je vous salue. Ozomona peme na Weranson soko bimite, c'est oyebelo roya go lukati. Oye ye akoza la faible. Moye peme na komiso fort. Mais nga sona da forte. Na force à Weranson, na force à Sarah Solo. Nde epesi ba c'est aujourd'hui décision Ekin na Ekin le roi d'Afrique pas ebinete ke a ebité moi na mo ba azoka nele azoya kota okasa na ebité na yawana na répéter na sala na ye na tuni ba bité que c'est voyager qui Angola na Angola le roi de la forêt à matin ba mo mikili ba ko zonga ba bisinga wengeye na ke mardi pour ça la test na ngenda ngai na frère na ngai directeur Mouchapata to kenda inaye kokoma tokomi toti état-major c'est ko la sambati abiba wango yango komi wana pe bien babilo na nga po nga za professionnel na lingata na luka musala na za instrument na nga complet le roi da Charlie mayo na sombela nga ben instrument abita na okena mamu na po balo ba kuneza la sondeni mais nga na okena wa nga maka na simba ya batute na komi kakola utaka senga danseuse kakola yo kasinga danseuse ibene ba gondo ba style Roye bateau au can c'est belé mais tant on comprend l'identité ba raison dans look ça dans style normal benga oh ça ni on a soliste puis quand on a soliste OK brancher no bilo no ina on na brancher ka bilo na oyo na banda bibeta les gens beta kana no e ko yene esprit ça ra ko numélia l'homme suna beta na bimaka mbamoko
batunanda ko bayembe le roi muto yemba te pa bilo ate mona betango trop lo na na bilo ba vena ngambo kalia mettre fikari lo na bilo japonais il faut le travail no wenge ovanda na travail na beta no ba na beta pe na plo na beta ko mobimba pona ko landela moi lisolo bete loko na beti bon état-major Zaïda fanatique nanga déjà le roi de la forêt na poto bengi mba moko après Sarah Solo Soli c'est moi ya moi aussi Soli c'est moi aussi oh Sarah Solo alobe outi Côte d'Ivoire bo garder ngai mercredi en coulisses ça la plus de 2 semaines avec en coulisses ti jour mususu ba préparer ce album pour ici là mais ba luka générique nini 7 jours de la semaine générique bo biso wenge misano générique ko ba kombe bazali na kata recherche ba générique ngape na ko kuta ba idée déjà sikoyo donc ça la ba idée pas mon considérant Igo Senté le professeur pour yemi mi a créer moi trop azana mo ba idée à générique Igo Senté je te salue maman na bi chief ngape na idée api ko la bi o PCP kita uzana idée maman na bandi abi loko ça bien mais to ko sanctionner lo na bi papa to ko bimisa non ça le roi de la phrase dans la carte télémis quoi là tu sais na sala on a sala le roi de la phrase comme moni ça bonjour boss c'est ça pena sympa et ne bayamba yang ezaki pena chic considération valeur na yoana maman babi jeudi test donc on a jeudi au moment na makambo to beta sala makambo minene eza déjà si ko na makambo babi te le roi là na makambo na ye to bongo makambo nete le roi de la forêt est égoïste ti akabola gloire na bana na ye tant moni ke mwana moka ye na 1 plus pour na lokumu ya le roi de la forêt ye moko apesinga générique bando benga spécial pour ka ye moko fe na sankara de kunta le kana ba tani c'est pas ya mami lela alobi générique spécial Sarah Solo vena na trésor lumière ye mona zamba Sarah Solo e bando benga générique spécial to beti 7 jours de la semaine le roi de la forêt a passé une formation accélérée pendant 2 mois 3 mois donc chaque jour na ok ma campagne je n'ai pas ko la Augustin ko la Coco Madimba ko la Casquin pour ne banze mnet le roi de la forêt banze modane ti casquin to koli tiko na zaso na koli na poko na kela samba so na neve na beti pour ça pesa transport na Jeux Express na kela samba donc na sangza kapaitu ndaku na la samba zomon nde ko pesa 7 jours to betaki to beta Ali Maimona tellement na uta na kata odemba nde poza bi beta no Ali Maimona meilleure chanson de na kata 7 jours de la semaine Ali Maimona le roi de la forêt celle ba dédicace et l'autre est formidable. Voilà. Merci. Le qui est abonné banda ko bato bon émission siko bandi. Sarah Solo. Tiki yo to solo mo to bandi bien. To bandi pendant parcours bien et ça dit bien. Mais après quand tu souka on doit aussi biso mamuke. Pour bisto yebike. Toujours dans frère na yo bi korino boki awa. À ce temps comme on a collègue na yo soliste le la yo. Je crois que le chef de rep. Bon, éviter son attente comme on a un autre comme Alain Makaba le prince. Alain Makaba le prince, Alain Makaba le prince. Notre pépé. Alain Makaba le prince. Mutabeta.
kaba le prince mukatika so ba charge ozomona avant de kota makambo wana bapesi ba chance ozoloba le roi de la forêt papa Maele Boboto bolamu elekaki mingi ya telaka délai te côté l'orchestre so kutana na chance na yo apesi makambo fulani mais molimo no ya banzonzingi na ba succès belé le roi de la forêt fuleli wana na ba succès jour de la semaine il paraît otika nzonzingi te na kata wengo beta na banzonzingi okomi na niveau de voyager wenge yebité. C'est vrai ou c'est faux? Moni d'abord le roi de la forêt a formaté ba idole na on a biso tout ba leader voilà na wengende le roi de la forêt formation te poto longa to que na kesa mutu musu to intégré a formation pour so o lingo comme siko responsable na mamu no na ba charge no moni tous les leaders à Congo ba misia we ransa tous les musiciens à Congo presque netinan tous les musiciens Fabregas misia we ransa Déplique, maestro, tu sais, Abidjan, Sali, Déplique, Pomba, Missa le roi de la forêt. Bill Clinton, Maquiton, Spiné à train, mon vieux. Calamité Baozo, Bambola, ça va sur la Bamboli d'Arota vie. So bête Suguna. On a tambola. Et puis on a talent, on étoile. Étoile limo en atongo. Et puis on a boutou. Oui. Biso to étoile moto et na to ete na mokilipoto umela trop. Te mozo initié ya bateau. Vous mettez un orchestre bateau, tout structuré. Orchestre bateau, ça structuré. Non, mais il y a un mission sur mon terre, qui peut pas me tourner sur mon moteur. Ah, qu'on en deux arrêter. Ah, France, t'es mal, il faut l'en dire là, bien. Bah, mettez un abandon. Je m'en ai dit, sur mon vénard. Il y a l'esprit rébellion. Ma comme tout le monde a ça, on a coupé la salle, on a bambiaka, la salle, on a dit. Mais France n'a pas permission, je n'étais major à la Wana. Mais dans le lobby, hein. Et ça n'est Sarah Solo ake na ndula mambi ya belle oyemba ba epse était soli sa we razar alobi na miko la présence de Sarah Solo akoya sela solo monga na boudé na bimorgeye ba finganga eza tala mboka so eke place mo ba découvrir on fait pesa makambo ngo ba teke so Sarah Solo mais so déranger orchestre falotika et déranger orchestre c'était parce que nako kuta déjà se retire ngo c'est que le roi de la forêt via ba petit nae ba petit ne ba kina bisika ba petit on a sollicité le roi de la forêt bien chef nanga igo sinte le professeur un moment n'a pas Fabregas à moi ko pesa ndeko frère na mbote et moi qui na et pas Binafil la pesi mbote ezate ka ko misi a Binafil ba ko misi a fa ozomon et moi pour mona non c'est normal on est normal pour ça sera solide dérange bon gars ça aura moi ça va être guitare qui na place mobo asali makambu moko boyo ba kanaité Romon et pas mi balle de rocha 4 mono normal mon balle zo beta guitare ba mono normal même moi si elle joue à la guitare ça peut le romon habite France te matin on beta zo sentir mais souka pour to boina soko que tellement to beta be monsieur belé to beta ba bloro tout lo la lo photo beta so ya sika pour ba mettre Afrique ba beta ba vena biso Bambokali ya babeta l'autre un projet. Tous en a réaliste. Quand on tourne d'affaires dans un bicoro n'attend qui tout à l'heure jusqu'à là nous bêta na wengete. Disque boy, les 7 jours de la semaine boy. Et ça bicoro nous ba bêta na place na yo, mais le roi de la folie quoi ça mission na miso batou papa à couvrir yo kaka. Bon, d'abord avant la bêta disque on a bêta na ba conseil boka présentation na premier le roi de la forêt. Nga bandimanga na ba chaîne 24 ba tchanga na chaîne 24 France 24 na ba TV5 mindele ba ya ba filma mais tant ozolo ba likama mona muninga faut zapper na otali simozongi motonde fe na sofera lo barati et mozo monter frère c'était mais un peu louche toko fula mutu monter prendre likamo un peu banal ya ba eza normal c'est passé la titulaire na wenge quand même mais koloba bongo ta no ngai muna betna simaro le roi de la forêt a lobby que Sarah Solo mukola kota orchestre nanga mo na ndima te Sarah Solo beta bloka ba franco ngana beta bloka Mabeta beta da bilo wa boy zomon tant on va monter habiter hôtel non rêver à Moutouana à salini na musique biso to beti na ba musique minene
nga na otite na église mbamona eba omoni le roi de la forêt naza mutema malamu moi mutu musaza faible mutema boma le roi de la forêt zanango andimi pas zana yo a formé yo aucun peu artiste mais faut ça reconnaissant tant yo zolo ba bongo faut tala ba image nga image nanga le kaso le kaka inapercité nga na sala spectacle na le roi de la forêt na papi kakol ya machine moi j'ai fait le spectacle ke ba boyembi bo beti nyoso sara ko ça spectacle na sala on a ba Dubaï na sala on a na Guinée devant présent ou bien ngema ozomon bon le roi de la forêt mutapona biso a répondre à la question na tepo tant le roi de la forêt ndiminga mama si les gens ndiminga rêve à vivre avec kokisami mais et le kamusi ba to sara solo bikoro no makaba moko ba effectif awenge lokola yo asa soliste lokola yo émission le makambo wana eza émission où ça la promotion il y a orchestre et ça la visibilité à orchestre zamba zamba Trésor Lumière journaliste exclusif kaka ya wenge musica maison mère mais tant bilo wana on est bimi au montre que wenge vandi ba suspendre ba bikoro mtoti koyo et le côté donc ça veut dire qu'on dit mambalobi alobaki et ça n'a peut-être vrai pour mutu moté wenge réagir. Momani le roi de la forêt lobami ngiti. OK. Le roi de la forêt za mutu mazo observer. Biso akosi so mambe belé wana otia muke. Zamo. C'est to zaki o bon bande okosi la biso pema le roi de la forêt po balingisa mana ninga kokosa. Présenter la boulot. Oko funda Sarah sur na minute mais Sarah sur na concert mo ba épaté mo ki la épaté ba camarade le roi de la forêt ba benga ba bino petit toi faut garder. Yo no ti mo libulu pona yo mokoti. Neti nga pela mna futa ba billet na nga ba avion ne na betro ba parcours yo lingo dénigrer ngo humilier nga na mboka na nga ne grande au Congo obosani ba parcours to saki na yo ba voyage un moment zaki na perturbation un problème j'étais là pour t'aider obosani ba bien faire nenga za ke petite Sarah beti boy makambo na koloba mingi te makambo na tikela ngo état major mon chef papi kakol a ojijango bien. So papi kakol na pesimo na te so mambo elobama une émission ezali ya solo mais papi kakol nga pesa doit l'émission je crois bien ngo na bien on a tala ki ngo metema na za mwasi na koko répondre te fona répondre sagement so il est na moi ça banda obeta kitana ba niveau nga na za je pense pas nga loba bongo ko beta te neni tango banga na beti te c'est trop dit pour ali maimone za sara solo ba c'est nga na beti ma banzembo ebelete nga na wenga na beti tamsu so ke belé ko za 5 chansons comme sous dégénérer na 3 imbéciles mais il y a bêta rebelle il fallait bêta ba oya bêta ikasi na 7 jours de la semaine ngo fallait bêta ba wa bêta na formidable temps aloba ki bongo mais ya lo bongo bêta lo ta bêta ba biloko ba vina so ba kala kala po biso tout landa ka lokolo ya ba vina biso le makaba les princes nga moko tilo na kata école na zozo ka ba formation po musique ba ekola ngo ba musique mutaleki muto azate po so to lekaki mais nga na ko bêta na sima ko te l'émission ngwana. Est-ce que un chef d'état-major parce qu'il y a un chapeau tarabino. Bon, au moins les zéniths ça les kamusu ba ko luko na butu. Ba luko na butu ba moniote ba epena na caméra ba vandelio. Pour appeler so kanda ou bien poli ba fanatique les rois de la forêt ba inanga ba mona ke ah petite ça le roi de la forêt zo foulé plutôt comme orgueilleuse. Mais on le va les bien faire jamais perdu hein. Ayebi gentillesse on a auprès de lui, respect on appelle ça même si sa femme Sabrina Matumona donc my sister yo ebinde to kena na famille bon ezaki un peu enfanté quoi tu sais le go peut-être pourquoi le bongo bon auprès ya bateau banka ayebi lo ni ba igo senté par exemple bazali le de frère moi likolo mais bateau bazali quand même yemo ta salema mwana ayebi po makamana lobaki na so ezaki saram ta lobiango mais banga ba condamner formé les choses eza bien na kata commentaire à émission ngo sur le bas commentaire émission et moi le comprendre que Sarah c'est un formidable c'est une étoile donc là on a place au lobali kambwana na mona beta na okita pardon sorry donc le roi de la forêt avant beta na yo le roi de la forêt ndiminga donc muto mususu aboyinga moi je m'en fous avant beta awa mais on a appris aussi que ça fait 6 mois au Kenya sur répétition parce qu'on a ba makambo mais émission mais émission musala na ça non ça ko tuana te ça problème ni ça problème on ni Tango yebi, le roi de la forêt a présenté on va faire naïe. Parce que le roi de la forêt a présenté on va faire naïe, c'est grâce à la confiance naïe. Oyo kami mi sotali
na répétition mon la samba lobi Sarah Solo ne to vie boye to lisko to ba Katia la fille que to bi sa inspiration c'est-à-dire que création oui pas bête rablo on so ya batu Sarah Solo bête rabilo ya batu tout makasi so bengi ba ko na ba lo batin ba plan na ngana bena Sarah Solo asembo sikoyo po yepe atika identité tant ya ko kende ba ko ya balanda lina fa créer likamba création de sans remarquer na wenge to tikali igo sente charge trop bana sotel ba kata fumbo comprendre igo sente mon professeur mon vieux to tikali charge ok na wenge za solo o senti bena que chérie sente azana me flamme kapa ya op matin ozomo donc wenge c'est solo tant ba fana wa ensemble ba réclamer que le roi de la forêt ça la belle fort pour toi na Zénith mais solo zo kanati entre temps toi mi balé ce côté on a te faut côté tu pas mécat bata non peut côté ndenge pesa ngana zawana 6 mois que ndamo sala te nazawana na ba to moni abazi ba entraînement ça la mi sport tout ça pour na forme d'artiste nyoso ba image nyoso na Sarah Solo ça princesse Awe Ranson le roi de la forêt bi que mon a répété tes mes Zénith lo ba ke pas betango makasi mutoko kufa pe na rata Zénith tu vois biso kenda ba voyage musu to répétateur nga kenda Dubaï na répétateur ba doit répéter na hôtel là 6 mois to kenda répéter tout ou mais na za ba na rép mais na répéter mais na liste voyage après Papi Kakol après Igo Sente après Nicodème Sarah Solo ba café rond yo mo pour biso voyage ba ba che papier rapé si l'hôtel bena et nazate et on naza mais Dieu merci ba na kota wenge le roi de la forêt pena talon na ngwa pesa ngwe mais il paraît ce qui peut Igo yani ndeko na yo à ça la émission bongo ils a pour le cas émission mo le bag na wenge social les alagate ba blo ndengo na musique be lo magate Sarah Solo non franchement au monde nga zawana balobi so moni ndoki bela no ngite mongongo ekima ngana lobi makambo zo concerner vie nanga na lobi ma na ete na tanga kombonete ye comme social yem ta futa biso yeta maza cadre na yeta mutami ma biso pe ba voyage muta décider na wengeza le roi de la forêt après Papi Kakol après siège katakata na niveau bureau après docteur Pichu Muzungu na nenga bureau tant ba vie na ngana za bien na bango obi na wenge so za impoli ba vie na no ba za contre yo c'est sûr po bon bon linga to manquer le roi de la forêt tant bazo mona que petit tara zo pesa le meilleur vérité de bomanga et son approuvé la musique pour na ta vérité comme misisiko maramanda kulibanda te ezaki façon de parler ezaki na ngote loro monter social les ana loro te po so total depuis 2020 style lo ba couvre-feu ba coronavirus donc tous en bison soto bundaka parce que papa ba exosol a bêtise concerté to voyager te donc tant to bêtise concerté to voyager te bon ko bimate poya zora so ka bêtise biso concert so to ke voyage ozomona wana eza na ngote loro te wana kutu ko wana te donc d'après ya ngote mdeluki problème wana te loki problème ngaso na sake mission na pona lobaka ke naza moini ya mutute na wenge maison mère naza la fille nazaka très gentil surtout même danseuse na surtout zana bango tuni ba chouchou na tuni ba shida tuni ba Sarah hein ba so que Sarah Solo naza très social nakenda ba Dubaï chef na Papi Kakol a bidon nakanga likambu te pe nakoka kanga likambo te muta salinga donc nazaka un peu ouverte tant na moni ke na wenge ko sa ouverte za mabe nde na se bloqué na lina pesa le meilleur na robeta kita ole koloba po ba fan déjà ba reprocher na ba bi Sarah Solo yo to bi koloba mingi te mais comme koloba na bité ezaka droit de réponse yem ta banda yiti yem ta banda yo biloko boyo kanga na betango o jago ke na boîte boye pour 7 jours de la semaine de yango makambo moi ben 7 jours yo beta DJ Kale Kombo Sarah Solo les mutu nangi pe ko zape na mo ba fan ba tuni pe boye voilà et ko les ba tuni o tuni nga bo tuni pe boye bon ya mona ngota msundoto ya ba te moi si pene ya mama melo mais beta lindanda bon ezaki bongo nga na kenenga ko lubake les rois de la forêt ba tout abwaka ba beta na wenge so ba bwa ki otese o beti te oko zapi ba beti ba mutu mwa beta ke lo ba peso interpréter bikoro ba boka ite na wenge so ba bwa ki oto beti te ba boka ite ba bwa ko na ngolu ba bwa ki na ma po ba mo réclamer trop que tozo ka solo te po solo ezali obi na wenge zana yo so ba solo musu ba solo musu na wenge beta ka te ba Chico Sombele yo ko loko
chérie, je t'aime. Fais-moi un bisou. Basolo neti ba oh Non, merci. Merci à Alain Dynamo. Plaisir. Flamme tira be exercice moko. Tant le obetani. Obetani. Pour venir sur mboka lia batika. Tant mboka lia mto obeta. Très bien. Nous interpréter maintenant. En tout cas, félicitations. Ça la rebiso lelo. So faut interpréter bien. Faut tout la reprendre na ba YouTube, to ka kuna ba discothèque. Ozomon, ba biloko. Ebeta rasute. Et comment va Jojo Ngonda. Koko Madimba. Pourquoi beta rasute biloko? Ebeta rasute faut monter na capacité obeta ngo. Dès que témoignage, il faut changer. Le rebelle dans la zénith. Jaloux. Témoignage, c'est Léo. L'icolo. World. Mais le rebelle, tu as ce qu'on a. Tant on a répondu, on a bêta.
Papi Kakola lobby na beti. Et ce président na le roi de la forêt lobby na bango so na ko ça na bit. Na sali 4 ans na lobare lo moko. Na bana sala ko betate. Mais na okuta mutu, oza na bateau. Mais bateau de commandement zara et pas na le roi de la forêt. Tant le roi de la forêt considéra mutu atie da mon rata société na au voyager c'est mutu na parmi effectif bateau baza ba world. So yo au dénigrer point. Quand il a dénigré un motema massi de GCP ou bien motema exaucé na gladi quand on tombe au la boya dénigrer na sali nga finga mututin. Et ça une vérité. Musique congolaise, tout le monde m'a envoyé à soloter. Tout le monde sait que la musique congolaise ba maquillage mais on sous bassement. Ndenge juste que zokende. Yovana Wenge moi 4 ans. Yovana Wenge c'est beaucoup quand même c'est pas peu. Ndenge zokende na Wenge on. Est-ce que place mais ça kaka? Non la princesse Aoué rançon. Où ça est Moussala ou Yazou la kioté? T'es Moussala ça. Toi on couvre fait Moussala trop peut-être toi ça t'es. Répétez ça la limité. Répétez ça la limité. Répétez ça mais ça au moins cette émission Salama qui on n'a pas fait dans ngai trésor lumière. Et ça ben émission moro boye. Tant on a bien d'achat d'orchestre c'est zéro non on a big boss. Si on a vu réponse à chef Kakol état-major chef d'orchestre. Nazo zela naza moi si na ba valeur nanga. Naza maman des enfants, naza na mobile nanda ko ba kanisa peut-être na façon d'habillement c'était pas ça. Donc naza pena maman na famille. Ngate na vena na bana na sala manger to na papa. To tcheza mbazamba total to mona ba humiliation à bongo. Le monde entier bazo humilier ngai o ranson. Yé mo ka confirmer. Première fanatique na wengeza le roi de la forêt na papi Kakol. Naza na ba défaut. Ça va défaut na et que moi si na ba défaut mais ba comprendre pas que ba si bazamité m'a mi pousser mais na zape na ba limite que maramo magena moi si je peux pas le faire na za ba limite non mais na za besoin na pesa maramo na créer ce qu'on a vu tu poses la moussa na comme ndé ça avant ose la papi Kakol a songela yo ou bien nini se faut ça la plan B ça ndenge zawana il faut na ça la émission demain na série émission pas 33 titres na RTGR magé émission ba na YouTube mais ba commentaire ba bloquer kota ba commentaire do ba commentaire et ça accepter na éviter bon mon étoile ba menasa ngo to tika nzamba sala tana ye ngana soli ça le roi de la forêt 6 minutes na lobité na longwe wenge na za mission ya we ranson na za mission na dépenser et belé pour on a comme appelé na Igwe à Lyon ba tunsu wa otine na place mobo ya bien le roi de la forêt façonné azoye bateke qui est rançon so biso to dépasser belé peut to mapembe na le roi de la forêt na ko linga te mutu mo ya po achanga musika na boss na ko linga ngote tant papa ko la vérité maquillage te vérité ko yeba na kaka ngana soli sa le roi de la forêt pour na éviter ba problème souffre na za na à côté na aussi na répéter na ngana na parler na pesa le meilleur tout le monde père mo tout le monde pas dit Abdul Mabe tout le monde lobby ko tout le monde keso ki mais na matala moi ça zobeta ki tanga lera na musana ngati papa na ngasi ona ko mamandia ate no valoriser nga botinga ba norme na po binga na za pemi na wera si so pemi na wera senga faut à soin parfum mais soin taibo propre mamba bien caméra total e mona makam so makamo senga di suit di so bi mana travail tout ça couvre fait so pena DJ Abdul nanga benginga DJ, mon DJ préféré, ça va solo au salon le romo ben ndenge la papa wemba. Animateur mo s'improviser wa. Oui. Image tamboli mabe ça. Mais oui, nga sona petit toni. Ya moi sisi ko. Ozomon. Na sa maman we rola ba kone za répétition hein. Mais na kamu France tema ya taliango. Oui, na mona yango. Ozomon. Ya net na kendagi anniversaire à papa chéri et ça la peka mystique. Na kende na Charles Club, ko ça présent fallait pour pas félicitations. Ndenge pena mamango ezali moi passeport to kota ba poto mayo fongoli je mare couronné ye mais to sentir que biso pe to za na projet on peut lisusu ozomon ko encourager grand frère na musala zo sala pourquoi pas ba mise mutu encourager ba ninga ba on ba chambre encourager mutu po pe tango sel que malamba encourager yo kasi so yo boyinga yo bolingo yo to boya nga kutu o bete lo roté ba yo ke lo roté moi kutu ngai so mutu va na disque tshela na lima imona tshela 7 jours de la semaine tinze mon hotel robot na auto beta nzema golf kizola ozoma motema nanga comme échantillon banzem neti ba parfait d'hiver chanter moi ega kalaté mais le roi de la forêt tali na wangeli ngolo ba te fo umela pozo makam parfait d'hiver au militaire ba pesi nzembo hein ba sele ba umélité ba génie ba umélité ba pe ba vocaux so point ni kana tuna comme que tozo faciliter
batiaka ye liboso mpo aza mwasi non batiaka ye liboso mpo aza na talent oyo oza nango te nga bina na badanseuse nga yemba na le roi de la forêt na beta solo na interpréta tous les solistes ya Congo. Ah oui, hein. Vous avez dans l'on a le macamango pour n'en a moins simple parce que mon on est magie. Ok on a répété pour na zalo na za. Donc on a linga tenga na sali 20 heures au répéter. Yo beb son kana jour mort na quelques minutes o humilier nga o dénigrer mais simba tant yo dénigrer ba ko na YouTube. Total la sera selon monde à beta. Très bien. Elle s'appelle Sarah Solo, afin de Baroujigé. Fanatique à musique à maison mère. Ils éparpillent à travers le monde. Je crois que dans l'émission, on va comprendre le solo. Et le roi de la forêt, moi, papa, malam, bobo, tout est délai. Tu comprends que toujours, en tout cas, tu vas spéculer que Sarah Solo a l'ongouété, avec beaucoup de précision. Aza, artiste, soliste, il y a un groupe de musique à maison mère. Pemi na boss nae Igwe, le roi de la forêt, oui ranson. Donc toutes ces spéculations, ils ont malheur mingete, ils ont moussala, azali maman, azoboko la famille nae na moussala nae oyo ko boma moussala wana franchement, et ça la malheur mingete. Donc Alain Dinamo na bigo comprendre. Na mère na biso Janissa Mbakondi, Spero Sole, encore une fois de plus monsieur le président. Il y a Gisèle Matota, espace Djonga D na Paris au fond le 15 mai awa biso tout tous aux adresses na Djonga D avec le boss Djonga Kula et comme ça la biso vrai bien. Merci également la Chico Sombele Moteki Milamba ya Talopé à Solo na France et mon vieux na commencé à José Moulomba le Bogard de Birmingham. Noté ma vie na biso Beni Penda Moulomba Barcelone. Merci à celui qu'on appelle Manoussa Kombi 20 ans de métier, sans oublier Lik Moutamboula ma discours, notre maman chérie. Merci pour la seule et l'unique première dame de Lausanne, la maman de Ridjandi Loua, on ne fait pas comme les autres, Moté Mavego Belisha, sans oublier donc Diesel à London City, avec beaucoup de plaisir. Ça va sur l'autre mot qui n'a pas rechuté, parce que les fanatiques n'ont pas comprendre. Concernant Moussala, pour ma fille de Tambola, Sarah Solo, on a répété à la sauté, Sarah Solo, Sarah Solo, l'autre aussi précision. Na battu sur votre bon, Sarah Solo. Caméra ya ngwana na ngota la fanatique. Ah ba fan tout le monde entier. Balobi Alex Intime en États-Unis. Aimé Kundulu Fatoubo a vie de Sarah Solaza. Ba dégâts ba Schengen donc Sarah Solo azali na longwete. Naza on a je donne les meilleurs de moi. Premier les rois de la forêt. On a dépensé mon pour na premier les rois de la forêt. Nazombo on appelle ça mon tuto minerval te nga afutande billet avion pour nazara paiement na papa bi exaucer na ko père de gloire wanati. Le roi de la forêt partage la gloire na batu liboso nazala parce que oyo ngana bimisa rezaka ngam na ko bimisa. Donc et ça la jaloute to lingana nzamba oya tokonezo boma rendez-vous Zénith tozawana. Ceux qui les rois de la forêt, m'tapona ba mission ba okende. Et même ton cas de justice. Ceux qui pena kete na zaka wana. Ah, ceux qui to longano te. So na kete na zawana. So na kete na musique ya Congo. Na zawana. Ngape na beta musique te ke ka pona Zénith, so Zénith so ko ba Zénith on a 2023. Moi ki nga on sait simba te na zawana na kende. Batika nga. Nakende tenga non la voyage nga mona kima ça veut dire que nga na mission te wa kima pour nga munda ba checking na sala de nga moko fatu boa vida na zawana ba deka ba Schengen na zawana data muzinga nouvelle génération na ça ce qu'il faut penser le roi de la forêt message maintenant le roi de la forêt autant no bango zena peut-être biso mamoloba asa papa malamu yindi mutaza patron wenge musique à maison mère tuyembaki awa frère na yo Ronaldinho allez là qui peut aboyer le roi de la forêt a problème té batu kaka bazo ko ba diaboliser le loi longwa wenge le le comme tour à Sara makambo oyo papa na hôtel na caméra ko yebiseni mon boss yo moko oyeba respect ya bana na moko na moko yebi ko binga na esprit ouverte oté angai na landa conseil na yo ozawa wana pona ko ranger nga ko tsana na molongo. Et papi kakola zakana pour nous ba charge na ta petite sœur Alinda pour na kinanda état major na sala manger état major avant ninga pe na vandu na ça veut dire que na considérer non pas chef nanga merci na nyo so sel nga le roi de la forêt mais espace so na zi boss na décevoir yoté na va na parler na zo travailler na donner les meilleurs parce que babi so moni ndo gibele là
J'espère que l'émission est tamboli, bamalobelo, bamitam suna nenga molili po Zénith eza. Ba simba bisimba simba menga na moi na frère Patrice. Nga na côté wenge na kende direct pas frère Patrice. Ba checkenga masi leji ba maboko ba huile d'olive nga ba sopela huile d'olive tina na suki tina makolo. Et pas frère Patrice. Abi kozana étoile moza combattu. Pe jour na beta je na saka maman na accident retour na ozonga ya palais. Non. Nga na sala accident mutuka sans service, so na petit prince limité. Ouais. Un petit boulevard. Petit boulevard. Moi, tout que na sans service, c'est final à côté na vendre vitre te panza chauffeur abimi akimi. Batu na kato la fille la zoki na bima bo milenge ko ngala nzoto moko on a bi goûter na état major mambo. Faut partir sabi oza menacer. Ne tolo oza nango mais oza l'attaquer mais nzambe na biso o bomba yo. Donc ils ont bataka mike yemo les rois de la forêt ça on a monté maman si les gens m'a pasteur donc et puis que ba jeune déjà au côté ma peau mais ouais ils ont 12 te zelo côté nazawana nazana so bazo mona ngati zaka par rapport ya ba maman be na bi que papi kakol déjà au sembolango siège katakata docteur Pichu Muzungu na bi que so nazaya bango ba olandela likambo ba cha justice pe mamboza bien nazawana nazana ngawana bala ndatandenge na kendaka na kendaka zaka talent mutalera na motoki na e ça sera aux amants. C'est un permission. C'est un permission. Permission c'est un net qui place mon mais la champagne na bo. Mais so doit d'avoir identité. Permission au sengandeni. Permission ba senga que n'habiter so permission ba sengandeni. Mais ba konzi ba le c'est bon permission c'est na quelle. Mais c'est grave c'est sympa. Quelques répétitions à tel musicien à quel concert à papa chéri bani au sengita et ça est le rota. Mais na lobby et moi za pour moni pe bo chef na ka call pe ba to la collègue na e wana il est chef c'est bien chef oh c'est normal un grand caméraman c'est normal ça reste là que peut pas venir na biso makola na mwana kini abeti na ninga odemba na ninga bana odemba et puis ne roi za wana fait na chanda de chade bon na ninga au conclu au princesse Awe Ranson non surtout au sala pour nous valoriser talent au saraza nango na za bino nyonso na lingi bino trop vanta ba staff donc et ça linga bien ndenge peno ya mbinga na symboli na beti mukeme na lobby pour le bête mambo lo ba ko détailler ba vérité belé pour na beta déjà dans la pesi mbote na mon vieux quoi ba lobby Charlie Maiwan producteur excellent yene mota sala mambo kitao moment te Jackson et Canada merci mon vieux merci na J5 Kanou le mystère d'Australie J5 Kanou 3 fois le mystère d'Australie mon parrain Fatou Bo vie de femme en espèce aimer le waba kundulu data muzinga balobi France Témoin merci na considération donc ba tutu balinganga beda chou sara solo yeyo sara solo yeyo abani makambo déjà biso to senga te on to beta poto za na kata bulo yo mo to za la rabo makila ba champion makila wenge to za wana je vous aime maman Claudine Kinoa maman donc présent bilan colo Sarah Solo là bien en forme besoin mon biloko matériel to changer déjà et fait à kafou en to agina ngo donc biso déjà ben faut to salara et ça poto pera ba biloko en mouvement ya te poto le la on a zangi jack on a zangi guitare te ngaso e baby na bengi mba mo sponsor atindi donc je vous aime vous tous bolinganga mingi soki na lobai mabe na ba émission te ko le ka bolimbisa na émission France Témoin so bo mona na les aki boss na les rois de la forêt mon boss je m'excuse na yo pena na longolo pena chapeau maman si les gens m'appâtent so mona ke lo mona lobaki parmi ba émission na ba YouTube et les aki mon président Awe Ranson et les aki mouvement ba grand frère bolimbisa mais ba moi ninga na rapamba te j'espère que vérité ngo et mona ni na miso ba France Témoin a confirmé et exaucé Gladi kitoko batutu balinga ngai abi Rachina Ibaka balobi Sugar Baby maramango tozo salango nanenge awal to betana mwa muke poto merci to sisi to vidéo nango merci ngapa na des annoncés émission merci à Djongo Ndaimene na terre avantageuse bande ko to balinga biso d'Écosse mokoko depuis la Belgique voilà merci pour notre soutien na bilo boit tellement de la travers le monde ba comme robot ça na boit toujours na motema na France Témoin merci également à Maïle Sadi qui va voir René qui était là pour vous Chaton Kolo il était aussi là les soldats pour vous servir. Je vous laisse entre la bonne bien sûr de votre artiste Sarah Solo à Sakana Biso à Salaga Oro Salabiso
pour que ça la biso plaisir la banda pour taper week-end ils aient émission tous en on détente ça la biso bien encore une fois de plus bonne fête à SPJ Sol la fille à papa Spero Sol monsieur le président et maman Gisèle Matota sage toujours tu es toujours sage continue à l'être nous sommes là pour te soutenir avec beaucoup de plaisir bande koto na biso awa na moni balamoko Doudouda, Namaringa 83, là, Nabiso Nicole, merci. Bande de Goulier, Chibozara, Nabiso, avec beaucoup de plaisir. Moi, je vous laisse entre les bonnes mains de Sarah Solo. Au revoir. Muselu. On peut dire que d'abord on va on a mon mazenga luke. Tabandelango. Tokolo bana bango. Muselu Kabina Muselu mama. Alex Senti États-Unis bina Muselu mama. Allez J5 nous les mystérieux. Papa na promesse ngoma. J5 nous les mystérieux. Papa na place de ngoma
créno ezaka solo aye ezaka solo aye le biso bama ene ya sika beta tosepela occupation ezaka solo aye ezaka solo aye aye le biso basolo ne ya sika beta tosepela ya buzoba babeso boroyo asoko sori wazira sara solo ya pele mukae babeso beberi kwaye asoko kango tokema ale sara basolo batika basolo na bango ya buzoba bapeso boroyo yasukukango soki bati l'orchestre ya wenge yasukukango ba Merci Sarah Solo. Merci beaucoup. Sarah Solo était là. Quel régal. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass.